na mona na likama boyete ah batu nzoto bapesi yo ah munene ya pamba siko facture lo ko bapesi facture na pesi avance ya bon facture ko ko eso bon samu chérie est-ce que tu as un problème na ngai vraiment oui facture quoi na iba ku te côté quoi pourquoi esa facture ndenge nini ekrele lo ba problème ça va créer des problèmes boso to somba biloko wana chérie kene pa na bango ba comprendre ba peso bilamba est-ce que zamba liboso somba bilamba ça va ok na keina olo ba pe bien bilamba bomelanga libala o kata pasa mbongo belo bimisa to ba bilamba bomelanga libala si oza ba projet mususu bilamba beneti bilambe ko zambe ochela kingata mayaka na maite mama tozaka soyeba ni makambo na onatinda ke bilo lobi na yo yebi kinga na biso tokinga kolia mingi babikolo soki tokoli mwa mayaka na kati ya mai esalaka mwa bien otake nguti natinda ke mama avokende ozwa nyonso oyo olingi ntaka mwana ye yamona ngai kofuna zonga pena ya kusepela kuna nini te nakuzonga ya kusepela siko mama mbongo ndako napesaki wana so futi ngama kama ndako ngana lingaka koumisa ngote wa muni mbongo ndenge ezali wana ezalaka lokola mupepe olobaka bongo mbalano lia mbongo bongo tana lie uzali mona nanga eza mabe na nini nde soni ba yo tema bino penda bayera yo tema mbongo wana makambo akala ezalaka soko pesinga mbongo na lie mais tango oyo ngana koma kutala ndenge mbongo eza kokendele naliaka lisusu mbongo te naliaka lisusu te tango ezalaki wana na kala soko pesinga mbongo na kolia mais na ndenge mbongo eza kokendele nakoki kolia lisusu mbongo te obota mwasi elengi kasi botenga pamba te mama ifonga nde nasungao nde makambo nazosepela vraiment lolenge nini lende ndenge bazali kokendele vraiment kitoko na mobali ezosalanga bien makasi toza bien mama tata mbote longo na lekisaka naleka na katikati ya mama naleka na katikati ya mama lekisa ya lobi moya leka na kasi ezali te biso tozali bafamoi un peu de respect moto alobi be fo koyoka mbala moko lingaka koyoka te mpona nini kusanaka kuna non pousse suku ta yeso longo lingai maintenant lobi no okende sana sana bongo ma pousa na kwanzi pousa na oya na saki saka yayo mama simbelena simba na sa dikamo simba bon na ke na lavage mama limbisa po bino makambo ngote akene yebi tsangu kuna tangu buzonga pana bino simba na musaki bilamba basi ba récupérer no ba mi na komi kuna na tuni bilamba ba yebi singa ba garçon ba ki ba récupérer ndo okwesa facture ba lokoti bato ba retirer $100 na ngai ekeika kaboy akoisaka nini mama akoisa ki facture na ningi okene nanu boy dikei aye ba libala akoisaki nini akoisaki facture ya nini mama na kepa itepe kuna ba banda mbetu na ngezaka sukuna te okende nanu mama ba dikei yo nanu bokilo yokana donc il y a facture ya mbongo le ya $100 oza koloba awa soki ya bilamba ndenga ifona me maman na kendele na ndaku te ken po laksa ye kena libala bazalaka boyema ko kwe chérie eza le ko kwe yo be mututu to kende to songa ozote mipende minene boloko mutake ko luka ba matumula ko na zigida mama ele ko kwe nini ko ba bongo te o pese mtuma kasi jamais ko benganga likola facture ya tala bino ko ndeza ko bima siko ngapi na kokendele ko sokola ko bilamba na kokendele yete mama mino sala ana to sokola bilamba pana mama le ozongi sa biloko lo basima mba ke na bilo okilo pardon kanga munoko no sokona za ko le bafoko kanga munoko no wana mama memi sai na meso ngana kokende na yete ngana kokende na yete mikulu ndaka boyi na seki ozana ba ide mabe $100 za muketo zebi ezali mbongo bele oza kucha mipende minene boyi ngana tangisa ba boyi te c'est normal te c'est comme ça to ke kaka sona lembi vous avez la facture finalement décidé c'est pas bien okende kaka Nicolas facture yo benganga Nicolas facture ya bilamba en plus chika kaka tokende mais yeba kukozala kata na posa na ta mukolo moko mama na zonga su ati na ba fufu lambela yo bokende ko lakisa ye mama na ba fufu lambela yo bokende ko lakisa mama to kei chika la malamu na chikeni malamu bata oyo ko vendre la ozali mutema mabe problème eza to kansanga ta neloko moko oya sala ki pona yo mama to kei mama bon kende ki ko le bato abi
Nabi kendo kwa kuchonga mabela chien. Tiens, na kanti madame neto benga moi sika sikoyo. Akene pa na dimanche. Na futi $100 d'avance à bilamba. Ah comment tu factures avec quoi ça? Non, au bonnet moi c'est du cola facture à bilamba. Facture à bilamba. Là on a payé na boutique avance $10 de tikana. Moi c'est au bali na mbongo. Oh dépassé mingi. $100 c'est belé amigo. $100 na beauté moi c'est kokane. Makambo ta makambo sur le bas. $100. Na kitoka moi si na yo. Oza makambo so yebate. Olula baye. Te, so moi so mudaki to voile ba kitoko. So moi ça kitoko na ndako. Surtout mona kitoko mona kitoko. Bien sûr ça kitoko. Moi na soni. Moi si na yo aza kitoko. De quoi $100 o elambo so na boutique. Osani maman na rêve mo esala marake. Donc ba tumsu bakozwa so o 10 minutes ebele. Asa moi si. Ba ulikina batu msusu. Ba ngete point. Ya una sona utembre una bata voiture baso tele ba uche. Amigo tele ngamba kuna landa ipa. OK. Hein? Ça va bébé, bêta rapide, bêta rapide.